Maxi Bio Café. CongoDialogue.com www Congo Masolo Congo Solo là.com Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, il y a diabète. une année avant. Sous réserve. Il y a un hôtel. Bon, bah, tu poses à cas, expliquez mon ninga soit un problème la couple. Expliquez maman. T'es loco et zo mon sabi sur la couple et Tout ok. Bio café et au salon de lengue. Tomé la cana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Bande kotomela yango pour la santé na biso. On peut me faire tomber mais jamais me faire stopper. Le problème est de tomber, de ne pas vouloir s'élever. Donc très cher internaute, je suis là au jardin botanique de Kinshasa. Et Zabongo, journée internationale, il y a théâtre, journée internationale d'artistes et comédiens. Puis caméra, na biso ya Congo Dialogue avec la patronne Francine Ngembe Kitaki na Manzela. Quand elle s'est abonnée, ils ont raté une certaine makambu. Donc, ils étaient ça la makambu. Si malanga bon monde artiste et comédien, tout le monde va papa abisso makaya bazawana ba le vieux Sundiata Maniata bazawana ba tout bazawana. Donc on va parler, on va eu le temps de parler avec tout le monde. Donc nous avons toujours la cadre de parcours et à makambu. Là je suis avec les artistes, vous comprenez que non. Tout ça on a Bassi pour la journée à Bassi. Tout le monde artiste et groupe Sinak bazawana. Tout le monde Sinak Amazani Tina Boni. Ah benga. Ouais, Tina Ramazani. Je suis là. Ça, comprenez que c'est le mot de la presse congolaise. Donc, bah, ça la makambu mikolo. Dans ma internet, l'équipe nationale les a raté, mais l'équipe nationale qui a été rabalé, Lucas Salama Mohamed. Donc, on a un mot de la presse. On a un mouton mot de descendre dans ma presse. Donc, comprenez ça. Donc, Timbela Soagé. Merci beaucoup, Tina Boni. Bien, papa Nangaï. Tina, et début sur ma kélé, le moment c'est ça, attends-moi bien. Oui, hein, c'est bon, pomme. Tina Ramazani, le journée internationale de théâtre, au site Nabiso, Congo Dialogue. Le site est quand même tout dans Internet, Congo Dialogue, donc, de partout. Et moi, je suis rassis au canon, notamment ceux qui m'ont dit la matin, 20 000 personnes. Mais si vous avez c'est là toujours. C'est là toujours, Tina Ramazani, le journée internationale de théâtre. Pour la impression, premièrement, pour la journée, on va pour la maman. Impression, les années. Dans la journée, les le 27. Mais le roi a clôturé à moi de la femme, va dédier Binopé en haut. Dans la journée, on a bien ma case, la marche au Ezalate, tu bani par place des artistes dans la victoire. Donc, tu es penza makolo tina zo penza. Donc, moni boeza raconte moi boeza bien moi donc ça linga ba retrouvaille. Dans la journée, on a s'appelle nango vraiment ma case. Donc, ça penza l'équipe bien. Merci beaucoup Tina. Photo bête non moi le solo mkeme. Tara toujours à pied levé boé moi to solo ngo ezate. Merci de la participation à l'émission de Bisso. Merci beaucoup, merci Zande Yanga ya Ope Sabino. Donc merci vraiment. Merci beaucoup. Merci à Maman Francine Ngembe. Toujours pour l'opportunité de faire ça. C'est quand on est dans le baki, dans la carte jardin botanique, toujours dans la carte toujours il y a Luka artiste. Merci na balanitu ya Congo Dialogue. Quand on est bon message, le message on fait ça. Bino bilangi Moïse de la presse hier. Babi Mouta zo kabola toujours nzela pour la vérité les cas. Dans ça awa liboso na maman Viviane, la présidente donc la présidence du groupe naé. Toye ba groupe naé comme nini et puis comment ils ont volé groupe naé
est-ce que groupe de bani koleka na TV to beta lisona moko bonjour maman Viviane. Bonjour papa. Bonne santé, d'ailleurs non mutu. Santé na bien. Oui, ça chaîne Congo Dialogue avec la patronne Francine Ngembe. Ben impressionné ça ni niveau na émission non oyambio Terra Nova pour na pe ba fan tout ba membre tout ba abonné tout site parce que va toujours branché pour na toujours le impressionné ça ni. Na sepeli ndenge boyo ko zwanga interview merci na maman Francine Ngembe. Maman Francine Ngembe merci. Merci de l'opportunité, voilà, merci. Maman Viviane, maintenant, tu es bien dans le groupe sans souci. Maintenant, les lots sont dans le groupe sans souci. Au commis indépendante, au sali la carrière, au sali la carrière, comment évolue le groupe? Le groupe a évolué très bien, vraiment. Jusque-là, tous dans les bons. Est-ce que tu es combat groupe? Combat groupe est une nouvelle alliance de Viviane Abiel. Vous pouvez répéter, puis les gars déjà na kin. Nazo répéter na lemba terminus na retumba na veni toana na espace crayon d'or na zawana tous les gars na CBS chaque mardi na 21h30 mercredi na 12h juste. Merci beaucoup maman Viviane. Est-ce que tu voyez tu et le connu ne sait que maman Viviane a quitté le groupe sans souci parce que Bino Ozaï bateau peut-être sans souci à Tikabino. Mais là on est sûr qu'il y a un groupe sans souci. Bon, si on a le droit de groupe sans souci, on s'est retrouvé. Banana tananga na scène groupe on s'est retrouvé. Mais il y a mon temps on s'est retrouvé quand même. Ah ben oui, hein, visionnaire Azara visionnaire. Tant que Zalaki Mambopé Zaki Moussou. Il est pas zaté donc alors la mukapete poyo bon c'est la makambo donc. Yango préféré na sala chemin na ngai. Donc yango za cause ya départ et belé tout le monde le groupe sans souci. Et ça que pour muto azala rôle en théâtre azo chapeauter groupe sans souci. Azo respecter ba droit na bino ba acteur té. C'est ça non? Ngana lobby selon ngai. Voilà. Na ebité ba mususu ba olongela nini ngana longi pour na za ko se retrouver té. Sur la bête version en nègre na maman Viviane à longue pour bazo salambon aux côtés bazo pesa été maman Viviane à longue pour bazo privilégié souci pas ça qui privilégié papa pour te décharge ça na groupe ne va privilégié kaka bango ne à chaque temps bazo avantage à groupe sans souci yango bino bo sécurité bolongo est-ce que vrai version to connaît pas na bino moko bon tant na lobby na za ko se retrouver té et que les gars ba peu près na mambo yo lo bana. Donc, si vous considérez à l'ongwate, vous reconnaître valeur na ye, ate mingite, ate mukelo ezaraso ezate mais so ezali et mon ami so batu mutema mabe poani. Donc ke ka ba pepe mambo bat ba oloba donc na sens wana. Est-ce que yebe bana ozo encadré? Vous assure que bana ba ozala dessus te pas na yo. Bon, et dépend na mutu hein. Et dépend na mutu ndenga omonela. Mais ngana ko linga te ona mona na copie angote. Ngana visionnaire pour les choses à visionnaire et l'oroté pour les choses à kuta ngobongo mon visionnaire est sans souci mutuna muta visa et l'orona et puis on a ça groupe na ngai bana ngafubaza bozo mona na ça pona bango na ngai to se retrouver mais so neti visionnaire à ça kufinga na kufi muto yozwa so azaka na même ligne mana wana moteke mabeza la ngana mukole lo ngana visionnaire donc olinga bana ngandenge moko bango nyonso tout. Nous avons parti pour te pour na pose là on a évolué et que liboso na ebité moi na ni na rombe ma chance na groupe ozomona na funa linga bango tout ndenge moko pour ngande visionnaire voilà. Ouais, merci beaucoup maman Viviane, merci maman Viviane. Donc merci à toi maman Francine Ngembe. Moi que maman Viviane yo bana poto moi que na yibino oyo ki ke lo longo laki. Souvent bakana et moi ba blo moi se retrouver te yango le sel ki longo là. Maman Viviane, est-ce que bana wana déjà pesa wana grâce au Madina la poto? Bon, film à l'habitude liboso et quand tu internet, bande ko poto pe ba découvrir bango. Deuxième, troisième et bande côté les cas waye ko ta ba waye bana kaka. À part ni nango ya sika yo nango parce que moni le lo pe ba groupe ba c'est comme belé to moni
maman linga bazana ba groupe ba Thérèse bazana groupe ba Bijou la reine ba Via yo pe oyena kasa aligné wana okoto ça la groupe est-ce que tant on fait na go ça la groupe au visionnant qui peut sur bango est-ce oyepe na ka na ligné bango bazali to yo pe na en plus na yo papa ligne au milieu loba wana to ba lobara théâtre nyo za na ligne moko loba o to sala théâtre na théâtre za ba o ezo le kaneti boy to vandi za théâtre obiso sala za cinéma nyo surtout cinéma nyo so le kana TV no za cinéma nyo surtout za na okande moko ezaka ke to lo ngwande chômage tolo ngwande chômage ke mwana moko avana ndako poka théâtre ya bazoba mais mwana moko avana ndako ayepa na théâtre akutana ba opportunité mambo ebele to amsoka na ligne moko ezaka neto aussi sande chômage bato bakala ndako mingi bazanga misala osala azwi diplôme azanga eloko osala ayali na théâtre ema bato poto tomona bavantage ebele bata théâtre baozwada ligne meza nangoka moko eyaka bahistoire moko obetika histoire bien bato bana bandako basepeli na histoire na yo mabala oyo ekufa ezongi bana bazala tosa babote batosi to édike ka ma c'est ça l'essentiel donc oyo etikala wana babaka lignema mosusu namona yango te tozalaka ligne moko biso nyonso. Vous soulevez pour moi bien qu'il y a un bazan la banda Koubasal, Missal, les athées, à un théâtre, au salon théâtre. Est-ce que pendant le théâtre dans Moussala Mobé noble parce qu'il faut battre la rayango, peut bazoir répéter pour préparer théâtre? Oui. Quand on moutouma balongé dans Nandaku, à yosa théâtre, à yebi théâtre, à yebi un norme théâtre, au moins t'as un bébé sans Moussa Nabino. Bébé ça tient, tant il y a toute répétition pour Anine. Pour moi, nous sommes moutounios, même nangai, na apprendre. Peut-être na rose là au moins bien, puis mana moi na wana. Toute répétition pour nous apprendre. Tant que tu as une répétition, tu as l'accès à tout théâtre, zanini. Tu as expliqué à tout théâtre, là on y a Hérosala. Aux hommes, ce qui ma répétition, tu as fait à mesure, comprendre là on y a Hérosala. Voilà, merci beaucoup maman Viviane, merci, j'espère que non. Tu as bien temps, il y a la répétition, tu as la tobeta mambo bien. Je vous assure que non. Na kata site plus de 20 000 abonnés bazolando sikoyo pour ce émission nous doit lando partout 20 000 abonnés mot de la fin na ezanini et puis ba remerciement na pa ya banani mot de la fin na ngai pour na émission ezaka na opesaka merci na ba fan na biso nyonso bolinga théâtre mo continuer à soutenir biso babisa biso bino mobulu donc biso photo tala matoye bana bino ne fubo tala biso. Donc, bon continuer kaka, ba soutenir biso, bon continuer kaka. Wana na bo sanité, papa confort. Raymond Monganga, papa confort. Na bo sanité, Francis Rokuda Mboyo, babi maître Bogar na Maroc, voilà. Merci beaucoup, Balandia Congo Dialogue. Merci à toi, Simon Pocho de Paris, Balobi Simon Pocho de Paris. Merci à toi, Préti. Là où on met le cœur de celui-là. Merci beaucoup. Merci à Victoire 12 étoiles, la race à Paris, Babi Salon Facebook, na Château Rouge. Merci à toi. À côté, tout le monde, maman Bijou la reine. Il n'y a pas ça, maman. Tout le monde y est. Le tout à dans moi de la femme. Bonjour, maman. Bonjour. Na cadre non, il y a moi de la femme et puis na cadre de la Journée internationale théâtre. Bonne fête, Nan. Merci. Maman Bijou la reine, tout le monde peut participer à la Journée internationale théâtre pour na musala au salaka. Mais tout le monde bande de belé bozala na bango basara musala mona bino et belé bazate. Eza cause ya nini ezaka na bobenga na ndambo yo to mususu aboyi na bango ya toni. Bon na ebité batumsupe bazate bamsupe bayebaki te ozomona so bayebi eza journée na biso journée mondiale ya théâtre ezaka le 27 chaque année le 27 mars peut-être batumsupe baza na bavoyage bamsupe baza na batournage bamsupe baza na baoccupation na bango toyeba ndeni biso toza awa ozomona mais beaucoup plus tout le monde bao baza awa o basadera na ANTPC et puis na tokanisa bandeko pa ko siko na ebité na ebité yoza membre ya ANTPC pourquoi pas bandeko wana ba été bobengaki bango te to bolingaki nde ba to bango moko baboye koya ngano na sadera te na nini ANP soki nini wana pardon comment on a présent masum non te mais naza membre na tokanisa membre ya tokanisa nonde boye pa ANTPC bengska bino moko
abengisi mutu te babengisa mutu nde nini eza journée na biso ezalaki le 27 mardi moyen tosala yango eza te parce que bamisu basalaka bamisu basala mambo bele yango batiaki journée lelo samedi yango moni tozali bamisu mpe bayaki bakei bamisu mpe c'est ça quoi. Bon mais atobeta lisolo moi moke lisolo ya 23 comédiens au baké Dubaï. Parce que tout le monde va bijou la reine, basale musala le loté. Ba bijou la reine, bano sa musala depuis total bino bandakala na ba groupe List Boy total bino to moni bino pe na groupe na yo moko mais baleki ba na sima na bino bakei na mama tandis que bino bambiaka mamango na ba bien bino mususu liboso bakete batikali au monte que na par là eza tricherie mo betami wana. Bon na ndenga mabetenga leti ponanga na tia kombo te babenganga pete do na yebelo moti na oyo kaka na osutuka kaka ke bato bakei mais ngana yoki ke non eza côté ya site internet moko boye o bo mesana ko tia biloko na bino mingi na ba film no bo tia mingi na site internet wana iye mutu azaki en tête ya mambo tellement site wana ezalaka mingi ba gouvernement ba soutenir yango moi trop tant site wana atali ba comédie ba solaka ne moi mingi yango ne branchaki bango o bazaki ba quitter pa na ye to mo kana tu ba modéro baza écarté na liste wana ba maman kalunga baza écarté na liste wana batali kaka ba o bazala na kati wana ba bêtise moi te na bo musala ngo to boma musala ndeni nde pe bakiwa na bakeka kosala musala ba o bakiwa ba musicien te ba coordonner te bazaka bandeko na biso bata théâtre donc soki ezaki non epesameli bango bakei leti nga pona ngai tamsu bato baobenga bijula ngano kete po nini oza mutakala bato sika bakei po tamsu bango bande kokende tamsu bango bachai bakombo ngai na tia kombo te na yebi pelo te babenga nga pete yo lexano bureau na site wana te bon na yebi site ngo zoloba te bon site mo boye bacha ba théâtre mingi batala ngo et puis so tali la plupart bato bazana kati o bakei pena so tali mingi baleka mingi na site wana ngai naza na site wana pona te naza mingi na natakaza soki bato babengi nga pa les gens kuba mbongo na kei so babenga pa Jean Thibault na kei so babenga na site mo boye na ke ko tourner na tourner na nga za problème te na yebi mambo était vraiment maman Bijou la reine merci beaucoup to yebi kenon to zio en pleine fête donc aux atteints au soleil mamoyo to ya la répétition to soleil ngo donc toujours préparer na yo pe toujours préparer mission mo télé réalité to sala na yo donc na wana to zabena tant au soleil mambe belé te ba pena survie na bana poto we ba non émission télé réalité a o ezo ya mala simato sala maman Bijou la reine boye ba pena kana soki artiste azala à se comporter en ligne donc naïe boye ba mamne zalara merci beaucoup maman au site Congo Dialogue avec Francine Ngeme donc to komi rochité non pour na lelo moi ba remerciement on a bato ba otala yo puis na ba au sengela nga bato ba s'abonner pe na site au lusu massivement pour na bi ka plus de 20 000 personnes ba otala yo donc to pour ça va les gata ba 20 000 wana donc merci site na Francine Ngeme Congo Dialogue en tout cas bandeko langai nyonso bo s'abonner na Congo Dialogue ou eza site na bino donc mama pambole belé taka to abala nzambe donc son nzamba tie muto longola azana été nazo toujours ko recruter mama papa yele qui nazo le répéter n'intermatonge chaque mercredi vendredi de 9h à 14h30 na victoire wanaka na intermatonge na leka na chaîne na biso na Congo awa na numérique chaque jeudi 20h rediffusion samedi à 9h donc waza posa benganga na préparer 11e anniversaire ya groupe Les Temps de la Grâce groupe dans les Temps de la Grâce 11e anniversaire ya groupe Les Temps de la Grâce no fetango o nyonso to lingatinda matériel soutien en tout cas numéro 9 César 09 91 66 44 87 09 91 66 44 87 en tout cas faut bien era bien pour talaka katoza ba maman solali tam su mambo belé la pesi soleil américain nombo te belé pour yenda soutenir ngai maginza nzila patronne motema fidèle Fanny Odia motema Didier Minimbu Songa Mbeli les gens de Cuba
Mbongo, Jean Thibault, Nana Takaza, la baronne, la patronne, Bande Kolangé Belé, Tony Lopez, Motema Irène Lopez, Ritz, Motema Nochari Mbesi, donc Basé Belé, Kokolanga, Marie-Louise na Suisse, Ouabota Mamalanga, moi Nanga Divan Kilimal, donc ça Kilimal. En tout cas, nous avons un mouton à un problème. Nous avons aussi un pot de un asile à naïe. Dans le cas où nous continuons à nous aussi à naïe, nous avons un gaz té, banda pe masolongo et banda, nous avons un lote. Donc nous aussi là. Ah, maman, d'ailleurs, comment aussi à nabatou? Faut aussi là naïe. D'ailleurs, moi parce que y a comprendre, tu comprends que mninga ne, azaïne na gaz té, na sila naïe, mais y a continuer na kaka. C'est que au bangate aux ma prophétesse autrement dit maman c'est Kilimanjaro. Donc comprenez que non, c'est très profond, donc on a peine Moïse de la presse, on a raté vérité, on a raté Maramouté, merde, on a raté maintenant. Vérité pas raté, donc c'est un peu na ya penato solango, toi et banaso, lingo sila nani, c'est un sila nagi déjà nani. Eh bien Hollanda out, ayebi keza yende no. Il pas voyager qui? Oh, a voyager ndeni. Pas voyager na 23. En tout cas, on a voyagé, les Thérèse, et Bakata, Suzy Bantoufa, Toukaembe, Barcelone, Coquette, Lava, Batista, Mayonnaise, non, on a battu, battu Belé, Bandirolangai. Il y a quitté. Oh, Alanda Bisso. Alanda Bisso. Comprenez? Baza bandeko na biso. Si j'ai à voyager na ya bandeko na biso et comme bongo pona nini. Eza pona nini? Poni tolo ba bongo po ba bino moko ba comédien bokoti mutema mabe mona mambango. Au moins ba benga pena Gucci mabaya Moïse de la presse. Ya ozonga na rotoyo na le balika ma 23 personnes ngapé kombe kotaki poni nga na kete. Ça bango na bango ba yeba nde ba kendeli. C'est dit que non misuba sepelité. Motema mabe e bandaka na mondo depuis 1900 ya bakoko ya biso motema mabe e bandaka la pour mes années ninga loba toza mikolo déjà moi nga liboso za 21 bientôt 22 ans tozokola tozola tola mukato fete babona ne soki omoni ke muto yo alingi yo te o se méfier na ye yo comprendre ke muto alingi yo te yo soko mi pesa pona ye motema mabe po ani osino tato za famille to abandeko yango to sangani lelo magenzo nzongeza susu te meko kuta na boeza malamu na bandeko na biso motema mabe ezalaka na ngo na ba famille na biso pe moi motema mabe ezalaka ko swana ezanga te mais mutu o alingi yo papa bangal ba Los Angeles ba nani ba madi pendu ba kendaka ezalaka problème te ya bango kande comme problème ah. Merci beaucoup. Na ebi kana to ya pena la répétition to ba nani aussi la naginaye pena no lingo sila naye ngana tika la vérité monter on s'appelle groupe le temps de la grâce aux alawana donc 21 ans de carrière donc na ebebe ça le 40e exact 21 ans de carrière de na fetango 11e anniversaire na mai awa o alinga soutenir biso aya esab so bien donc ceux qui ont eu invitation na kasa Congo dialogue pour tous ba image to tiango et ça l'a bien passé na biso que non ceux qui le connaissent kotikuna je t'assure que non ceux qui va vivre muke tuna bande wono mususu o ba le rappeler ba ebisao important c'est site oh merci beaucoup nayo lien na ozongo merci beaucoup balobi maman Francine Ngeme.
Merci. Oui, ça va nous finir, Seigneur. Là, pas ça, là. Merci toujours na kata vacuum mukane na sebino wa geno na toujours na parcours bo comprendre geno terre là les que mamupe sili na sebino geno eloko leki to lo bango sima mambeleki a to lo bango sima so ba to la so songi te mais to lo bande Bartis c'est comédien musuzu yenga ba sanga na ba satisfait te na mambeleki a il faut qu'on se le dise tous à la peine franc tous à la vérité sans plus tarder na toujours à parcours na zebinu moko ya artiste ba sala ba kombo na moko ya makasi artiste a révélé ça qui moyibi qui moyeza ya bata mais si mise Simon Kitata à la kisa yango donc to zana awa ya Simo boni papa bien madame aux sites Congo dialogue avec la patronne Francine Ngembe maman sociale maman ba sola rabia maman ya pembe. Donc impression nous allons ni pour na site ya mbio lelope impression ni pour na site de kiti ela na bino na ba manifestation nous allons ba comédien et sengo ya mingi trop na toni nzambe mko lelo pe tout féliciter maman Francine Ngembe ko le site na biso donc Congo dialogue TV merci ba tuba ko ba kolanda ngo eza bien vraiment kitoko na monde ba jeunesse ba gentil play kitoko pona lelo vraiment. Et la journée mondiale, il y a théâtre qui va fêter partout dans le monde. Il y a des fêtes, les gars au Kaouga. Mais il y a Simon qui t'a ta photo à la franc. Tout le monde comédien, mais tout le monde primi c'est et le connaît la limite primi ça coach le qu'on a sans plus faire ça pour taper ça rien. Tout le monde fait les gars nuit secret niji. Donc bino bo sali ka promotion à primi c'est Cécile, tu le connais zalawana. Bon. Tu as la promotion pamba te. Ce qu'on appelle ça, c'est que tu vas continuer à faire association bazali, on va kamba, on va faire tout sali. En plus, c'est là que nous sommes beaux sanateke. Tu payes bambon, moi $5 $5 bimio. Mais tu as l'été, on met les pays ni loko. Kakane tu es au kakane tu songi. Premier ça bénéficie na pipicé na ye. Tout le monde est ok. Mais bisos que en retour aux Unis rien. Ça prouve que non comité zo kambabino likolo. C'est que bazo sur Sabino Mabé parce que tout le monde dit que non, bon pesa qui va $5 na bino, bon te qui se sous batch va 3000 francs, tout le monde sur podium, primis à décorer le bino podium, à tier matos, donc primis à gauche ça n'aura pas ma beauté, donc cela veut dire que non, bino artiste comédien, bon c'est retrouvé te, bon zote le tout le monde a maya na compte à primis c'est até, maya na compte à ya ANTPC zaté, c'est que organisation benato le bas et l'équipe bien te. Oui, l'équipe n'a bien été. Dans le Bacapon, l'équipe bien été. L'équipe bien été, dans le sens où il faut être simple. Après, ils ont fait. Si nous avons théâtre, c'est la fête, la fête à Kango. Partout, nous avons fait. En photo, c'est là, Tobina, Montomeli, Olé, Somoyo, Olé, ça, ce qui a comme les a, bon, mais les bisous, net, Olé, qui battent, sur le bandako. Et reste ma chance. Na mela giti avana yao. C'est là, mais la gatite. On peut me dire qu'on a lipa moko, mais. Lipa na yenangai, na mela giti to yeto. Tout passé, je n'ai pas passé le psora. Ya Simon qui t'a simisé. Le lot de Betali Solo, il y a 23 comédiens au baquet Dubaï dans mon livre. Tandis que Bino va simisé, bateau bo Simba Penamboka Oyo, bateau bo dévoila, baki Moyibi Namboka Oyo. Tout le monde bino le lo qui est tikali et puis simisé. Bande kono artiste comédien baki parayote, baeda rayote. Les anines qui mouté mama bien ozo renega kana mon na bino pour tout le monde a petit le lo. Je crois que mon ebi na primis ne bande musuba lobby mais ba bona le kana caméra qui ba zuite to bana bango après. Sur les années, dans le contenu à quoi qui m'a dit que les autres ont un TPC na bino. Bon, ngai na koloba boye na zane sengo mingi. Pona que ce tuningai
nga naza mutu oyo nayebi nzambe nasambelaka nzambe baningo bavoyage nga napesi lokumu na nzambe ezali nzambe po eloko nyonso akozwa yango otangaka bible oyebi ntango yesu ayaki na se ntango jésus aye na nabatisaki oyo moto abatisaki yesu voilà oyebi mpenza jean baptiste moto abatisaki ye ntango jean aye abandi kobatisa bato abandi kobatisa tabatisi na jésus akei ntango yesu akei jean abatisi yesu akei nsima mikolo ntango yesu atuli badisiple azwaki mpe na disiple jean apesaki mpe na badisiple mosusu eleki mikolo jean pakomi kobatisa bato bayekoli ya jean baye kobisa jean nini tala kuna moto oyo opesaki bato obatisaki ye pakomi obatisa so bato kuna jean alobaki réponse bapesaka bayekoli nabi moto na moto akozwa eloko oyo epesameli na likolo soki etangamaki mpo na yo esakini nzambe bandeko bavoyage na sepeli nga mpo na nga naza na esengo na bango nzambe apamboli bango fo tosepela ndenge bakei kitoko na sepeli nango kitoko natalaki bafoto na internet bandeko bakei eza esengo nga na sepeli na esengo nango nzambe apamboli bango eza malamu mingi nga na sepeli nango biso mpe mokolo nzambe akolinga ya biso mpe koya kaka nzambe motebi ngonga mutu na mutu donc topesa lokumu na nzambe na bandeko bake donc na sepeli nango mingi biso mpe totikali tokumisi kaka nzambe ezali nzambe moto asalaka makambo na ye ndenge azotambusa mokili na ye ndenge ezokendele ce qui concerne oyo tuni olobi na nga lisusu ya organisation na biso côté association ya Simo Gitata yo bunga pena na media tout le monde qui a bunga na media za la société mais surprise tout le monde a misé na groupe List Boy Fondation président Sobé donc comme nous acteur ya président Sobé te na comme acteur na été a invité Kingai nga poto tsana président Sobé abe inga tenga na kende ki dadi abe inga Kingai un jour ya organiser pa Sobé to na makamo poto sala qui a côté ngai to le kana sinale zu to kutana to kota so en plein tournage ngapi na kina so betanga moninga abia président dadi o sali bina mo yelinga pesi mise fe yaka tala di camera po beta rolo je to sali pièce général ya pièce mo ezala kana soki finique te finique tant finique si la remercier ba to abina nga président yaka to savie ko kena mte to sala so boru na so banda retour décembre en réalité pena vesi mise to zala pena to lo bango mwana mai na yo ndeko na yo Sobé ateke na ndeko na nga azo galere bakoto yo ana mamba osala te na benda ye pe na List Boy pe asala pe makambo donc na nenga pi ndusa ndeka mambo esala maka o travailler na ye nanu na kata ya List Boy na mona mabete eza bien eza mabete oza acteur na kata ya List Boy na bito lo bango naza acteur na List Boy te oza collaborateur na ye kinga ya invité kinga to sala kwa featuring na musique pesa la d'abord ça ne featuring mon nga naza indépendant mbale sumba benga bete mbale ya mbale pa bengi to sa sunayi abenga to kena kena erreur ezaka ke no ba petit balinga la musavi na bango to bala musamasa na bango alala gita mulai azonga suna media mais fait ce que l'on est sala pe kayo ba moto yaka nango kala wana batu bakoma kena so muima yibi na nzela simise mutabunga bo simise donc elo on est sala ke no simise ba moto to ekende kaboy obunga kaboy donc c'est que qui so simba qui eleke makasi ko ki charge na ngote obwa ki ngona mabele toni pour une autre idée toujours na kiss et soudé ma bé pour un journaliste na habité pour na bino ba chroniqueur aux UP groupe bomi na sasié loko na ngai pour na yo journaliste oko to likansi ya kiss et ça bien te pourquoi ko tuna ke kiss parce que yo mona ngana tu kiss obi sikana sema ke obi ke artiste d'abord yobi ka afakana ba œuvre na ye ba œuvre mtela nga saki ba histoire na kitoko bato bazali ko lingango falo tuna nga ndenge ni to monaki mama moko to monika to so mono sute saki to ko tuna nga nde yangona ko kota na bakisi nga na sambela nzambe soka nga songa na kota ndako nganga soki nzambe ngo zakana mukili ya solo kinga na kinena nganga ko luka kisi antuka nzambe soko sa bomanga bomanga ka lelo nde tsana mission zoko ma bomanga ata sikoyo donc présent là nasi zana binda kwa nganga te ndaima makisi nege zaraka te succès si la pour nani la succès si la gite succès artiste à la télévision même musicien succès na bango à la télévision sur ça album faut promouvoir ça na TV sur les canaux zoé ce qui message sur la TVT oyo ke soute et puis ça ba artiste comédien ndenge mo so sur les canaux télévision bato bazo mona yo succès ndenge bato to ba beta litolo na yo mais ngana ndako le kaso ngana kene kangola yango sala ke oboma groupe et puis au moins que non kokano ki leadership te yango ozako tikino maboko na se yango ki makambo na sala vraiment na ebité mais tango sala yango et comme l'état passé ba question no mabe oboko zo poser nga ba question mabe
oza mpanzi sango ndenge nini otuninga question nba no répondre au kati obani su question mission za kitoko te ezelengi te ozo poser bana poto bo comprendre que ya Simon ya Simisé yeyo il va fâcher à pleine émission donc il va fâcher à pleine émission bon fait c'est bon ils a une douce émission c'est ngabongo moi ambiance pe c'est ngabongo moi j'ai moi lisano vekane to loba na kati to bakali sula musala na yo peut-être na posa pe ya babenga oni avancement na yo quoi avancement na yo pe faire là donc ce qu'on a la question na ngeza po bana poto mi tout na bana partout ba tout na kana si miser bongo au sala sous c'est-à-dire si miser ko kana charge avec leadership te to si ma ki si mombo ya makasi appeli na ta mombo tant appeli tana ki se si nango alimo na terrestre ako ozonga mamute to ndengeni voilà makambo na sala bezo ki leadership bongo kama sanga makambo na sala na ebite so artiste msasa sala ngwe nga tangu tete nenda koleka na ito ko zaki na age ni lero wana peut-être ko la ebisa age na sala kana na ebisa to za to kutana to kanisa na ebisa tuna ba vie na yo ba vie ba grand frère quartier ba ko bisa yo si misa ki nenga sona leka balabala yo kawo balabala bine kawo ki ba to couvre feu wana ba fete ba na ba yo ka na ba na poto ba yebi o ba keneki ba vitanga tete nenda koleka balabala kanga na sa tete matumbu na sali ba voler rix ti leo na poto etekama lelo na longwa na ke na sala ba spectacle ba big boss et déborda bana kitambo ba yebi na ke Brazzaville na sala stade double jour na sali lelo plein à déborder le biso na landisa ngo plein bon mpona ngap na stade na tonsa na ko na lisola comédie moko suta ke na tonsa ngo pona sala pe na ba image donc na yebi te so bi leader azaka toujours leader pona ngesilite mosala ezali Simon Skitata, est-ce que autant appelé ba leader au ebi que non na n'époque où ba sa pe makam o ba sa makam o yo no yo salate o ba sala mamono o ba lekio na minute ba ko zala pe ko le kanadeni o ba sala ba F o no yo salate po yo po sala ba F na tano e kanga yo sala mamono e kanga et après na ba leki pete ba neko pe ba na sima na yo ba sala ba blo mo pe plus que yo est-ce que ko ndima bango pe plus que nga ina ebite soki na sansa ndenge ba osala mo biloko mais plus que nga pesa na moni na ngana mte plus que nga na moni namja ponga na ka tuna ndenge na ngai ndenge na sai pona moni ba iso amse sala masiko nga na sala sala ngudisha ba isha bele ba saboko na sala ba sha sota ki théâtre na sala muyibi na sala ki pasteur ba yebi na sala ki ndoki ya danse na tango na sala ngoto na sala ngoto esali na mona vina ya sali koleka nga vimana na monite peut-être ponga na ba sa musana bango bien ah mais na moni peut-être koleka nga ndena rien na monite ponga pena leader na liao na ebi musala théâtre na ebi yango bien koleka nga ndena moni nanu alekinga te butanga mabete nga na moni na ndenge nanga na moni o alekinga na moni nanu te. Merci beaucoup, comprenez là c'était Simon Kitata Simisé Maman Francine Ngembe Maman Francine Ngembe Maman social balobi na pese mbote mama mingi mpini Senghor Kanga Belgique na Liège mbote ale makoka mbote Rita Tsona mwasi ale makoka na Lyon mbote na bino Adrisha Motomètre na bosanote. Merci, c'est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les artistes. Merci à Naba artiste et tout. Bon, mon année artiste là, c'est le Vedali qui Kamba la passe au Kenya déjà. Namoni Papa Koba, namoni le président Mbiaka. Donc merci Nabino. Merci Balobi Oza Congo dialogue avec Francine Ngembe. Donc Makamune to sala makambo. Kane na lobagelo komoko. Donc comme déjà au Kenya souka to chité déjà mission na biso po ça déjà escale vide donc est-ce peut to kende. Donc to sala musa na biso nenge sala ki bana poto. O asepela ki na émission lelo. O asepela ki na ba mam to sala lelo. Donc tango tali yango ko sala ka ko tika na otala te. Kende pena tango otala pena logo yo. Kende pena zala pena na kende pena na page na biso. Il y a j'aime donc qui est na page ça j'aime cliquez biso na j'aime tant on aime page na biso s'abonner massivement na site na biso Congo dialogue et ça la bien comprenez que je suis le monstre de la presse congolaise balobi nganem na sala makambo zala ngane na pas sur la makambo donc na ça bien lo moko makamba balle to tike la balle ma presse to tike la presse soko yebi presse makasi améliorer na ndenge na yo ko tika aussi la biso équipe nationale la presse ils a la raté. Oh, équipe nationale de la presse, n'a habité. Wapamna le barabe, balobi, rabi ma vinga aïe maramboyo, équipe nationale presse, elle a raté pour on va coller presse. Oh, renaissance de la presse, et elle a raté beta balé, renaissance à ma balé, équipe nationale coachée par Ibenge. Donc, on a Moïse de la presse. Donc, on a une idéologie. Moi, idéologie, maman Francine Ngembe, idéologie pas de
idolopathe au pédant de Salamakambo. Naza Moïse de la presse, je suis le seul et l'unique Moïse de la presse, Nakata Mambo la presse. Merci beaucoup. Je tiens à remercier la patronne encore une fois de plus pour l'opportunité. Maman Francine Nguembe, la patronne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa Libakou Penamonioye, Boni. Papa Lidoussou, Koko Lidoussou. Ouais. Biwan Cho, ça va? Ouais, Biwan Cho, c'est normal. Merci malgré tes yeux, on a souka pour dans la chute, on a souka émission. On a vu qu'on a toya Biwan Cho au sol là. Dans cette pays, malgré tout, on a vu comment on cité, mais on a vu comment on cité. Congo dialogue. Congo dialogue, on a vu que tu dialogues ensemble. On est en chambre, il n'y a pas de lit. En tout cas, bana Congo partout le monde entier, baol bana biso ke mubali kitoko bae bakena nzela ya minu. Kotune ya mabete oyanga oyeza nzela nini bo pesa réponse tala. En plus comme ça on a Lidoussou na sali. Ndenge na telemi boye. Ko banda na mutuna nga. Ko banda na mutuna nga tina makona zalaka na dima dusu. Oyoki bien tena bandela na lobi boye. Concernant ça, nous avons dit que Gobanda na mutunanga tina makona nga na salaka dima dusu wazana temba tsaka fwena tangire yao. Ote point atotanga na okatinzira motoke. Madusu amisumi bale combien? Aussi madusu azolo mi bale sai combien? 4. Yako za madusu matemi bale sai combien? 6. Zwali dusu moko esika malobe ebima combien? 7. Yako za dusu posa sosa kinkole combien? 8. Yako za Lidoussou pour ça wiliki combien? 9 ou 10e mango. En tout cas bana kini bana braza partout monde na te bomi tungisa na binote site pena ya malamu ya kotala ka pena na bana yango. Ba site monsieur kotala ba ça c'est pas le film, ça c'est la film de porno. Mais on peut information sur ya dialogue na kati ya Congo okozwango. Mère bana maman Francine Nguembe au moins na Lidoussou. Babi mère, si vous avez posé à contacter le numéro de téléphone 089 98 65 809. Je répète, 089 98 65 809. On a un téléphone, il y a le colo, le numéro de papa est 43. Si pour moi, le numéro de téléphone, l'équité au bébé, on a le papa, au sali transfert en agence. Nzamba love, I love you, je t'aime. I love you, I love you. Mubali kitoko bae bakena nzela ya mino tala yanga. Merci beaucoup tous ceux qui sont dans jardin botanique. Dans 4 bon il y a journée internationale il y a théâtre. Oh bande qu'on a besoin comédie bah c'est là qui va marcher le 31. Normalement ça le 27 mars mais bah ça le 31 pour la clôture mois de la femme. Merci na bande ko tout mais oh ya ko le bageza que non bande ko comédie ba kumba kalisanga a interpréter bo bongisa. Parce que bande ba comédie belé baleli bakanisa ki basali o salami o ndenge bon bakanisa gité tout le monde na sima na biso a podium bon na wana les sponsors o les sponsoriser événement o mais ko bisa bino que ata bouchon ya mai ba mérité ata bouchon ya secret ba mérité donc to éviter bande ko likolonde bazui ba fini to ba tchanga pona tika batia kozanga ngelo ko sala yamba tchaki sponsor wana to éviter mais na ndimite ko batamaele bazana ba ko tchelo ko na ofeli mais sans toutefois merci beaucoup. J'espère que nous avons tous attendons sur le coup de comédie. Sans toutefois, merci beaucoup à celui que j'appelle Francine Nguembe, la patronne. Merci beaucoup, maman sociale, maman CC, ma boko banque, maman maman mon allé toujours mon à mon côté. Merci maman ça pembe ça la blenga surtout à pembe à Bruxelles, mon chaque lumière à Bruxelles. Merci non maman. Infiniment merci à Simon Pocho de Paris, Simon Pocho de Paris. Merci à toi. Merci à Balobi, merci à moi c'est moi qui te cause en France. Babi comme on a victoire 12 étoiles. Babi salon Facebook na Château Rouge wana. Ma belle, ma beau qui ne wana donc na pas payé à Babi à caméraman même chose bon na maman na Léa na mon arrête mi kili. Ezabongo comme ça sunani à Babi Amelia Ngoi. Amelia Nongala, Amelia Nongala, Sami Kilibabi, merci Nayo Amelia Nongala. De la part, il y a bon, il y a Jérémy Nongala, noble,
Donc il mutabika soto boire ça la bien. Toutefois quand on a bino que non ngate nzete ne makamu so na beti bo vérité bimi, so na beti bo makambo salami. Merci beaucoup na Moïse de la presse. Je suis le Moïse de la presse congolais. Yo muto sala mama bale tika bale. Luka équipe nationale luka beta na Léopard ibenga coachio. Olingo beta na Renaissance, kende beta na Renaissance muku nazana. On peut me faire tomber mais jamais me faire stopper. Les problèmes que de tomber de ne pas vouloir s'élever. Merci beaucoup. Je suis Moïse de la presse congolais. Double prend ça. Moi et vous, on se revoit. On se revoit à la prochaine. Ciao. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com.